scène avec sa meilleure d'elle c'est parce que à ça la makambo très possible par rapport à la fille à l'égo tout ça bon ça va beaucoup son père jouer et puis dans la poser la scène au moins ça va tourner à jouer au senti à jouer c'est là déjà pour dire quoi ça la pesa force d'aide à la santé nazosalika moko eza nango théâtre me nakomisa ngo théâtre te yango omoni ke bato ebele bazalaka so balandi batéâtre motu omona eyinisi mpe bato momosi oyo bayini ye mpe babosaki eza role parce que baomonaki atourne yango mpenza ya solo eza bafeu elekaka voilà c'est ça tokenda ye moko aigle ozakomina bana banimos bien nature olobi bien nature bien nde ebenge rien à dire. Donc, on a obakisa te pour battre sur la monde. Zela na tote na mutera max. Quand on a dit parce que pas si c'est on a mawana kana uko. Apisenga pas cité parce que même ça bomi via bat. Ah bon? Même ça bomi via bat, tu as bomi via couper bat. Tala katina suka histoire fleur a beaucoup zonga na mobali na ye. Pour la nani, pour la mams. Parce que même ça bomi via mutu. Zo mona on a mokili o tolo bakaka kama bakaba ya camarade. Olinga kosa mutu mabeto choqué na ba niveau mo boye akiko lele banzambe so o choqué mutu akomi na niveau akiko lele banzambe ko banga mutu ana fino mobimba asali lo mo boye o vina o oyebite nde okosisa etumbu wana to sala na mabe o ezala osali ndinga mabe aseki na ya lekisi mais so osali mutu mabe o etouché na motema akomi na niveau akiko fuka melo abimisi na miso atangisi na senzamba moni yeba ke retombe no ebosuka kandesi la parce que basana na nzambe ngana lo bango nde nazaka mpe na bato so moto ashoke ngai nasekaka mais so oshoke ngai na leli nayebisaka bato ngai soki likambo ekomi eke totraite yango ofimi na yo so omoni ngai na leli te yebaka problème eza te mais soki ka etouche ngai na motema na leli yebaka ozwi problème oui plusieurs fois bashokanga je vous dis bashokanga mais oui pourquoi pas na ça mutu mais la lobana passe na yo kaka et comme à niveau teke au choqué ngai na bimiselo ma miso nga même attendre qui relation amoureuse hein ceux qui mon partenaire na choqué nga et qui na leli tendresse une semaine de leli une semaine de leli moi ya ka ozonga bi taille comme na moni à moins que na balance mon alekisa à vivre bonheur mais ce qu'on a tangisi ma miso oye wuti na kata motema na nga mais tu m'as dit que la blessera battu je pense que la vérité plusieurs fois non moi je pense que la vérité est ça pour blesser les gens quoi tendance à sortir maquillage la blesser on a compris na ngai yo ko za mutu na nga to mali lelo te mais za mutu na bosola te to bosimbi e kaka bosimbi chopoli bana za yo solo la te to mento mona na TV na bisona yo mida tendresse ese Miss Lolo tucheka simutangi soki bosimbi chopo bato maintenant na yo bono na zano na liboso boki o blessa surtout yo zozo kisa bato ko ngana blessa ka bato te to kutana na TV monde TV so bokuta na TV bolo bapika na TV déjà to sola te to mona na TV bon pe batala sur na TV so eza ke kambo lo bara bango eza so ko lo bara bango na TV so ko la tota ça me téléphone donc voilà ça pour choquer mon douté pour changer pour eza ko finga pété eza vérité changer comme moi et non changer te ni bango no ba changer te pour changer de la phobie non pour changer ok moi ça vraiment vrai rebelle pourquoi la bengue vrai rebelle dès que bato qui balobi la paix azala mutu liboso ko boya la paix pourquoi atalaka na zana misha aigle montre lelo bato na raison aigle mona musika nga mona musika ça ndoki te par hasard nga mona musika nga so lelo amina bando travailler na bato belé ba ko na notoriété bako ba wana ko na bambe bate ko bando yokilanga ko na mona musika so na bisete loko ko simba te ko koma ate o mona ba oyebisi ke comment esalama ki awa oyaki te chance déjà na prévenir qui parce que ça mon pas autant c'est na bonne marche voilà ado de que ça mutu na tuna mora to moni ba to profiter pour azala kata a commander scénario na e à l'aise d'accord ko tablo ko ta pied levé d'accord tablo na pied levé mora bonjour bon na kuta na occasionnellement voilà mora to mona ke miso sali na bijou
en fait ezalaki enregistrement to voice osolola na yo chaki to pende n'expliquer pour non ezalaki voice atindelenga ok yango expliquer uche pa basalaki mpona tia mpona komeka mpe kotalisa bato bato bacomprendre aboyaki nga mona kuta na dossier wana nalingaki bato baintervenir bima te leloko amuka asali elo moko non engaki totie voice ntango esili na kotia commentaire te mamo na tie bato babanda kointervenir bapesa bapoint de vue na bango voilà selon yo nabi voice oyo atiaki ayebi jour wana alobi ke apesi point de vue par rapport à makambo émission asali na géniment nde moko ayambaki selon yo mpe tomoko opesaki opinion te soki opinion par rapport à badio wana compréhension encore par rapport à cela te naza mpe na compréhension te parce que ya bijou au-delà de tout au-delà makambo tozosala aza na mama nanga mpo aza kamanda mama biso ya biso aza kamanda mama biso boyebana kala na balemba kala mpenza kamanda mama biso ozomona déjà ngai naboya kokota na badetail oyo toza nango mpo na ebima teke na manke respect nalingaki na tie audio na ye bafan bayoki bango nde baintervenir oyo bakoki koloba balongo ngai na makambo wana nazala mpenza te soki kokorige ya bijou na korigaki deya na émission nasalaki na tania nalobaki non par rapport nde toyokaka basali 28 ans de carrière nandimaki ntango kokoma mokala to porte parole ya motu songolo mpakala parce que tomona bamama linga lelo baza na bacarrière ebele basala mais jamais olobaki lelo nakomi porte parole ya sila parce que sila akomi na six ozomona osala yango te donc on a essayé de na 28 ans de carrière na yo wana okwa koseka visiter okoma porte parole à mon c'est ça voilà pour na la paix ils maintenir exact la paix ça tient pour la paix maintenir ndeni batisi ba boyeka mo la paix oli bo maintenir en sona na moyenne na masualité ni donc vous respectez le pasteur de la foi jamais parce que le pasteur de la foi précise azui ningisa eteke biso ba chroniqueur na ba chroniqueur ya YouTube ba ministre et tout les prières moko pona maté ya robongo za mitema on a problème tem biso déjà tous dans la problème tem yo somo na ba journaliste ba chroniqueur ba youtubeur ça na ba ça na problème ba ifeni matango yaka eza muto bo sur net ba piso numéro ne bengai mutingi tout ça problème tem bango nde baza na problème on dirait batu oyo bato maboki oyo bakoma bango nde baza na mitema ya haine baza ba biso toza na biso ba haine wana te biso moto akofinga lelo lobi ono kuna mpe omoni opesi mbote tozala biso na problème te eza nango cop oui biso oza problème ata moke te nde singa na magali tosololaka te mais lobi ntango babeyi bande obenga magali baozwa ye te bayebisinga benga magali kongolo parce que aza na liste makambo tozalaki nango lobi nakei nabenge na telefone abe magali baza na besoin na yo ozomona donc c'est ça biso na problème toza ba haine wana te bato maboki nde baza na haine puisque na ngambo wana nde bayebi ke moura de la presse yayebi nde ozala sosiko baye avers yo ke okoma mpe mosala émission na bango ngamu nini na ngambo wana te jamais deya baposition esepesa bango baza na bajournaliste na bango baza na bataché de presse na bango pour dire que toza na place kuna te ata na ndoto ekoya te bayapena na bato ya bango biso mpe touta wana ti touta wana yango mpenza bien mais mokolo yango mpe ezali aura un jour laissez le temps au temps il y aura un jour mais moura kotela bo se reprochera na eloko te non je me reproche de rien parce que jusque là nata na problème te nayebi mpe te na choka oyo bato be babanga ko babiki yo enregistraka talaka bacaméra nga telefone nanga oyo ezala na enregistrement automatique c'est dans le bengo sur te pardon allô ouais voilà tendance bibi oza wapi ibo tournage yango kasi omoni station Ethiopie omona yango en face nango ba restaurant téléphone musique là kota na kati tout ça c'est la question on rentre chez l'invité donc voilà ngai déjà téléphone ngai c'est un enregistrement automatique donc celui c'est enregistré non effacer ate pourquoi non effacer pourquoi bongo nde tibo balinga bandimanga ndeni ke na pekisa pe mutu moko afinga sila bo ngelo ekrelanga problème parce que na pekisa mutu afinga sila mais c'est rana nazana sila te nazana ndako mbela akote la belle donc namoni demain nasala émission asiliki azofinga sila azoloba mabe asila nga nasala émission na bibotika baza basere place bakosokololaka place bakokutanaka biso tozalaka te yango nde mpekrelanga problème on abimisa te ezanga déjà efutaka abimisa te natindelaka ndenge master na ngai nayebisi ke tosala so émission te parce que belle-vie asilikeli biso tosala so émission te totika bongo mpona toprotéger relation na biso na belle mutu natindaki audio nde efute atiazaki mpe na mutu atindelaki audio efute bimi ngam na bimisa audio te nga te nobike balela
balakela mabe ngambo na miso na ngambo ah balba bongo ninga bona zaki wana malela na bolamu mbonga bato lia mo comme ça nasengaka bambongo oyo bapesa yo zongisa nasengaka pena na calculaka na baki bosenaka calcule bambongo nyonso na lia comme ça bayo otika na bureau ka place tozwa ngo na bureau place pe toyo ozongisa yo nga otima kolokikuna yo okoma pourquoi pas basenaka calcule donc voilà parce que ozela na bolamu yango balobaka ke bolamu biso tosala na bolamu mponga mpe ntango nazotalanga na yo ofimo na télévision megalanga na yo kotolo na télévision megalanga énergie nanga na sisi na bwaki na réseaux sociaux nasali yo mpe bolamu yo eza kotinda bino onozona poko volonté na omoko thank you mais mokili eyebi vérité ah bon moi tu le ba malamu so ici là amano sepela makambo tosala seri alinga bando benga biso ere nyonso tokangama naye tofanda tozala ensemble pour dire ka sepela makambo tosala te soki sila bande kosepela pena makambo tozosala mais chaque jour tozala naye tomona ba ere nyonso tosala nde bavideo place alinga kende boye tolandi alingaki kosokola boye tosali naye video so omoni ti sikoyo azala arriva kobenga ata motu mote entre biso seka asepelaka te mais soki omoni kuna ava motu akende boye video bajournaliste baza asepelaka elle est contact ene tonton tosila ndenge asepelaka te na mamoto osalaka nanga na yo ni décision de biso balinga toza na décision te parce que nous sommes des fans on ne gère pas les fans ok kuna nde baosotoproclama balakisa biso ke baza bataché de presse biso toza bafan isila pourquoi odirige nga nde nga fan osala sentiment nango somona moto adirige fan nantique na ye badirige fanatique pas de problème tofali tosamba nga naza émission na finga moto ebemba mama na ote naye pena émission na finga moto teke na blessé toloba juste bafe oyo ezoleka na réseaux sociaux mpe bavérité tokenda biso kosamba kitoko nde tinga côté déjà parke na obanga te parce que nayebi bapropos nyonso loba na télévision eza bien calculé mon avocat alandaka so place na na mbeba ayebisanga ke koto oza na mbeba bana bati kosala émission nyonso ata atika kokomelanga te ayebisa bakosali mbeba place moko parce que na oloba bien na problème moko te Amour ayo mamba pe o za d'accord nango te. Pe eza te toujours tolobaki da pe eza yango te parce que basalaka mpe na bato balingi mpe bato oyo balingi mpe te kosamba yango mpe te voilà mpe ya hypocrisie mpe ezalaka te esimbaka te mpe fo ezala sincere soki mpe elingaki ezala elingi eza na bafaso bameme na ye biso te tonga tolaa tolamuki déjà mpe sesalamaka tomonika bavideo na bafoto babwaki elingi ezala bongo donc voilà yo kofinga yesa wo munene et jamais munene na munene pour ça peu du cœur naza moto ochanga à l'aise wa moto ochanga à l'aise oui moto ça va relation mourir c'est jamais mito on la c'était de grâce à mon mari privé Moura na théâtre ndenge kabwana de kambo pour na yo za d'accord nango oui faut ezala bongo parce que ezala bongo pour so ezala bongo te bato toyeba moto aza bafan de ok po fo deka ezala okabwana po toyeba puissance ya moko na moko po ata nde tosala mpe mosala oyo toyebaka nani aza bafanatique nani aza ozodembela bafana moto oui faut ezala bato soki badiembela bafana eza bato soki badiembela bafana moto yebisanga to wana babakuki presque na monde entier ok so likambo ekoti sikoyo baye kosoutenir style bayeba sali désordre par rapport à bamanke style ya respect soki ntango ekoma mpe na ngambu moko boye ese komona bafanatique bazwa gire ngela seke badiembelaka na moto motu moko boye yango nalobaka eza lokola Marie Misambu bato banda kofinga ye Marie Misambu motu boye mabe moto bakisi motu boye abimaka bato ozomona mais babosanaki Marie Misambu azalaki étoile ya bamusicien gospel nyonso mokolo Marie Misambu atia motu nde na se bamusicien gospel wana nyonso bayokaka na suki mais ntango Marie Misambu azalaka banda otya ebate na nani lor mbongo banda Marie Misambu akende koyoka lor mbongo voilà eza kwa asila siko na minute soki asila alobi ke adécide à partir de journée atiki maboke bomona bato ebele betoile ekiti bakomi na se mpe eza motu moko nde azotombola bango donc voilà c'est ça eza mpe lokwa afali lumière du pays na minute oso fali aza te presque bamisio nyonso basala mpe guerre na ye omona ke bopema te bofenga te mafinga eza nayebi te mafinga yango balobelaka wapi po ndeti nga nafingaka na ngai te nayebi te bato balanda biso na ngai soki naa parti mo nafinga bobimisela nga nafingaka te tolobaka ka réalité eza polémique loyale elekaka bongo meme ata na sere bajibe na bawera bazakari bande kosala bapolémique oyo bazoloba bafe réel eza kofinga te eza kofinga te mais naza question mo bato batunenga babi Moura apparemment banda komona na ngambo wana
koya oye okomo défendre sila est-ce que ça hypocrisie wana na tukoloba nongo wana yo za kino tudakoloba nganga alobi ni kenanga mwana na longwa parce que na la victime ya okotela sila so pe la kotela sila te mais ama ngana sala pe amsutile parce que zaka nga na sali les émissions na ko sali la si l'émission te yo za droit manquer parce que sila na belle va ça va ser là c'est pas ko yo kanela ka biso to zalaka c'est ça on dit on décrit là pas problème na za victime à bongo donc voilà on va défendre ici oui na bien question suka po pe mo za temps ya ko réfléchir muté sala Kana tournage. Likambuya qui porte parole à Jimmy Mona Lemba c'est quel droit se pour proclamer que Jimmy a aussi un combo na parce que il murmure famille botati il a ça comme famille botati tant à longo surtout retirer combo ah ben longo est-ce Asa Tengande porte-parole à Jimmy. Ngande manager à Jimmy. Ici na loba ki bolongo la comme famille bota sur tes droits d'auteur sur bo tchetembe. Ba ndo funda bino moment on a parqué. So qui peut continuer na ba titre na bino que famille bota bozo ba copyright. Ba o bon ça déjà copyright pour na bino. Donc voilà. Il est dans loba qui déjà. Comme les boy. Ba longo la comme la on va créer bango. Est-ce que Jimmy a combien? Jimmy ba aso sa musana ye aso artiste. Asa pe la chaîne ye na moni mikolo ba tournage et tout. Voilà. Abi murmure. Abi murmure ya monta SB. Et asa artiste. SB pe go benga ya jouer asa pour la mutunyo. est-ce que c'est vrai à longue na kanaka tanga zaki na anniversaire à Sila Et ba dada ya ba divergence. Ba dada na ba divergence na bango. La divergence na bango ezaki déjà mais quand ba yo moni susu ko ba linga afficher maté. Ba moni afficher maté. To ba moni afficher ndi ba yo sale penda o ba lo ba nini. Voilà ba. Ba ko officialiser départ na ye penda. Mais quand on va dire les répéter que il y a créé les problèmes pour na bela après je crois créer les problèmes ni Jimmy za kasukuna te et créer les problèmes. Oh Jimmy le ya na biso lemba. Poto na lo ba na tima ne muno. Ngam na loba ki ngane porte-parole à Jimmy, ngande manager à Jimmy na récupérer combo wana. Jimmy tuna kitero zwaka yo. Parce que comment les membres sont combo mettre en combo. Ba luka ya ba ngata famille makaya pe simba ki na mo. ah famille Makaya e simba ki. relation aux ala on a pour Normal kaka. Bosola. Normal. Yeye bosola ka tendo bien mais kana masolo. Ina banda kuna. Eh allô na émission. Yeye mo dalba kana émission, ta émission. Ngaki da ndak na ipa makila ndak na tukuta na libanda. Na kila ndak nende ngapi na ndak na kai. Bomeli pe bolie. Oh. Mais azika vandi kita fisi. Ah, mo wapte ba. O bete mambata te. Ngana lo barango o to salaka, nga de 1 naza porte-parole à Silaté, naza engagé la SBT, naza pe journaliste à SBT. Moi je suis fan. Donc mutu so azo finga sila, ngana le to la problème. Ceux qui ngam ça na ngana ko ça pour défendre si les arbres, il y a grande on na belle fille. Ceux qui bata belle fille ba fingi sila, na ko ya ko taquer na belle fille. Parce qu'il y a ça la concerner. Zo mona. Ça clair. Mais ça bongo. C'est la comme journaliste assis là, des bachats des mères ba l'accès na quatre églises ba temse kaza attaché de presse bongo. Wana ndé na komi ko kota ba rando na ba kovo ya ba nani et tout. Zo mona. Parce que na komi officiel journaliste ya sila. Mais nga za journaliste ya sila tu na zula mo salaire. Je suis fanatique. Na zo défendre ba travail ya malamu aussi la zo sala. Zo mona, c'est ça. Et maman ana. Pema hein? Pema penza. Sambo longa merci. So makama tournage yango ebandi. Ba inviter Otismo. Marquer. Allô? Oui. Nakuta na occasionnellement. Voilà, moi tout le monde qui émission sali na bijou. En fait, il y a un enregistrement, tu vois, sur le sol, tu check, tu peux expliquer pour nous. Ok, il y a un expliqué pour tu check par rapport à ça. Salaki, on a tcha, on a pour mais quand même pour taxer ça va comprendre. Aboye kinga mona kutana dossier wana na ngaki ba tu va intervenir. Mi mateli le quoi munga installer le mot non. Ngaki to check voice ton sili na tcha commentaire que maman na tche ba tu va intervenir ba pesa point de vue na wa. Voilà, c'est là yo. Nabi voice o ya check ya bijou na alobi ke après point de vue par rapport à ma rameau d'émission ça na gémiment les mouraya mais qu'est-ce que selon yo tout le monde peut ça opinion c'est opinion par rapport à ma dire wana compréhension par rapport à cela tu n'as pas la compréhension parce qu'il y a des jours au-delà de tout au-delà de tout ça là azana maman na pas commande maman voilà et il y a déjà la commande maman mais bana kala na balemba kala penza commande maman biso tout le monde déjà ngai na boya kokota na ba détail au tout ça nango pour
na ebima teke na manquer respect nalingaki na tie audio na ye bafan bayoki bango nde baintervenir oyo bakoki koloba balobi nga na makambo wana nazala mpenza te soki kokorige ya bijou na korigaki deya na émission nasalaki na tania nalobaki non par rapport nde toyokaka asali 28 ans de carrière nandimaki ntango kokoma mokala to porte parole ya motu songolo mpakala parce que tomona bamama linga lelo baza na bacarrière ebele basala mais jamais alobaki lelo nakomi porte parole ya sila parce que sila akomi na sise ozomona osala yango te donc on a essayé de faire 28 ans de carrière, on a commencé à visiter, on a porté parole à mon c'est ça. Voilà, pour nous, la paix, il veut maintenir les aides. La paix, vous la paix, maintenir les aides, parce que c'est pas pour la paix. Vous voulez maintenir en dessous, la moyenne, la massualité. Donc, vous respectez le pasteur de la foi. Jamais. Parce que le pasteur de la foi, il y a et que biso ma chroniqueur, il y a ma chroniqueur, il y a YouTube, ma ministre. Et tout les prières, moi pour la matière, il y a un bon on a déjà problème, tiens, puisque déjà tous dans la problème, tiens, je suis là journaliste, ça va chroniqueur, bah YouTuber, ça va dans la problème. Dans la problème, bah il fait les matins, il y a qu'à les hommes tout sur la net, bah puis numéro de Bengaï. Vous avez tout ça, c'est un problème, tiens. Mais on est pas dans la problème. On dirait pas tout, oh, il va te mettre beaucoup, bah on est pas dans la bazar, amitié, mais haine, bazar, bah puisque tout ça, monsieur, bah haine, voilà. Biso mutu akofinga lelo lobi ono kuna po moni opesi mboto ça c'est un problème te nda na moko mais oui biso ça problème ata mukete ndeti ngala magali to solo te mais lobi tango babe bando benga magali ba ozwa ite ba yesinga benga magali kongolo parce que aza na liste ma moto zaki na molobi na kei na benga na téléphone magali baza besoin na yo ozomona donc c'est ça tout un problème tout ça ba ene wana te bata maboke ndi baza ba ene parce que langa moi nde ba ke moura de la presse ya idozana c'est ce que ba hier vers lui que oko m'appelle moi c'est l'émission na bango ngamni nanga mwana raté jamais de ba poster ces personnes moment baza ba journaliste na bango baza na ba attaché de presse na bango donc pour dire que tous en place pour naté atana ndoto e koyate ba bana ba talon biso to uta wana to uta wana debinda bango bien bien mais mkolango pesa il y aura un jour laissez le temps au temps. Il y aura un jour. Mais Moura, côté là, on se reproche à l'autre côté. Non, je ne reproche rien parce que jusque là, n'attends un problème, tu n'es pété dans le chocolat. Oui, bah tu veux pas banque avec eux enregistré. Tu as la caméra. Là, un téléphone, un enregistrement automatique. C'est dans le même sauté. Pardon, allô? Ouais. Voilà, tendance bibi. Vous avez appris? Il faut tournage. Kasi au moins il station puis au moins en haut. En face d'un mot, restaurant. Téléphone à téléphone. C'est la question, on rentre chez l'invité. Donc voilà, déjà téléphone avec un enregistrement automatique. Non, celui c'est enregistré. Non, effacé pourquoi? Non, effacé pourquoi? Bon, on dit que vous avez dit que na pexa ape mutu moko afinga sila. Bon, ngelo créer un problème parce que na pexa mutu afinga sila. Mais c'est rien na zana sila te. Nazana ndako mbela akote la belle donc na moni demain na salle émission à Siliki azofinga sila zoloba mabasi nga na salle émission na bibotika baza ba sel place ba ko sokolola ka place ba okuta na biso to zala te ya on peut créer un problème akwende seli mo siba force on a bimisa te zala déjà futaka na bimisa te na tindela ande master nga na yebisi ke to sala sur émission te parce que belle vie à Siliki le biso to sa sur émission te to tika bongo pour na to protéger relation avec son belle mutatinda ki audio ni efute atiaza ki pe na mutatinda ki audio efute bi ngam na bimsa audio ezana ngo yanga na tenga te no bi ke balila ba la kelo mabe ngamo na misu ngamo balba bongo ngamo na zaki wa malela na bola mbonga bato lia mo comme ça na senga ka ba mbongo o ba pesa o zongi na senga ka pena na calcula ka ba ki bo sena ka calcule ba mbongo nyoso na lia comme ça ba yo tika na bureau ka place to zo na bureau place pe to yo zo pourquoi pas parce que na calcul donc voilà ce que c'est là na bola mongo balobaka ke bola mo biso to sala na bola ko nga peto na sitala na yo fumo na télévision migaranga na yo koto na télévision migaranga énergie na na sisi na boaki na réseaux sociaux na sala pe bola yo eza ko tinda bino on est sur la pour confronter na mo thank you mais mo kile yemi vérité ah bon moi c'est le roi ba malam ça ici là amano c'est vraiment tout ça la série alinga bando benga sur nyonso to kangama na to fanda to za ensemble pour dire que c'est vraiment tout ça ah bi batie ngo finga ceux qui ici là bana ko sepela pena mama to zo sala mais chaque jour to za na to mona ba nyonso to ça ba vidéo place alinga ke de boto landi alinga ke ko sokola boto ça une vidéo
so omoni ti sikoyo arrive akobenga ata motu monte entre biso osika asepelaka te mais soki omoni kuna ava motu akende boye video bajournaliste baza asepelaka elle est contact ene tonton tosila ndenge asepelaka te na mamoto esalaka nanga na yo ni décision de biso balinga toza na décision te parce que nous sommes des fans on ne gère pas les fans ok kuna nde baautoproclama balakisa biso ke baza bataché de presse biso toza bafan isila pouvoir odirige nga fan odirige nga nde nga fan osala sentiment nango so omona moto adirige fan antique na ye badirige fanatique pas de problème tofali tosamba nga naza émission na finga moto ebemba mama na ote naye pena émission na finga moto teke na blessé ye toloba juste bafe oyo ezoleka na réseau sociaux mpe bavérité tokenda biso kosamba kitoko nde tinga côté déjà parquet na obanga te parce que nayebi bapropos nyonso loba na télévision eza bien calculé mon avocat alandaka so place na na mbeba ayebisanga ke koto oza na mbeba bana bati kosala émission nyonso ata atikala kokomelanga te ayebisa bakosali mbeba place moko parce que na oloba bien na problème moko te Moura yo mamba pe o za d'accord nango te. Eza te toujours tolobaki da pe eza yango te parce que basalaka mpe na bato balingi mpe bato balingi mpe te kosamba yango mpe te voilà mpe ya hypocrisie mpe ezalaka te esimbaka te mpe ifo ezala sincere soki mpe elingaki ezala elingi eza na bafaso bameme na biso te tonga tolaa tolamuki déjà mpe sesalamaka tomoni ka bavideo na bafoto babwaki elingi ezala bongo donc voilà apparemment yo kofinga yesa ko munene et jamais munene na munene pour ça peu du cœur naza moto ochanga à l'aise wa moto ochanga à l'aise nani dans ça ba relation mourir c'est jamais mito on la c'était de grâce à mon mari privé Moura na théâtre ndenge kabwana de kambo pour na yo za d'accord nango oui il faut la bongo parce que ezala bongo pour ceux ezala bongo te bato toyeba moto aza bafan de ok po fo deka ezala okabwana po toyeba puissance ya moko na moko po ata nde tosala mpe mosala oyo toyebaka nani aza bafanatique nani aza ozodembela bafana moto ezala bato soki badiembela bafani eza bato soki badiembela bafana moto yebisanga to wana babakuki presque na monde entier ok so likambo ekoti sikoyo baye kosoutenir sila baye basali désordre par rapport à bato bamanke sila respect soki ntango ekoma mpe na ngambu moko boye ese komona bafanatique bazoagir ngela seke badiembelaka na moto ya motu moko boye yango nalobaka eza lokola Marie Misambo bato banda kofinga ye Marie Misambo motu boye mabe moto bakisi motu boye abimaka bato ozomona mais babosanaki Marie Misambo azalaki étoile ya bamusicien gospel nyonso mikolo Marie Misambo atyaka motu nde na se bamusicien gospel wana nyonso bayokaka na suki mais ntango Marie Misambo azalaka banda otya ebate na nani lor mbongo banda Marie Misambo akenda koyoka lor mbongo voilà eza ko asila siko na minute soki asila alobi ke adécide à partir de journée atiki maboke bomona bato ebele beto alekiti bakomi na se oui mpe eza motu moko nde azotombola bango donc voilà c'est ça eza mpe lokola afali lumière du pays na minute oso fali aza te presque bamisio nyonso basaka mpe guerre na ye omona ke bopema te bofenga te mafinga eza nayebi te mafinga ngo balobelaka wapi po ndeti nga nafingaka na ngai te nayebi te bato balanda biso na ngai soki naa parti mo nafinga bobimisela nga nga nafingaka te tolobaka ka réalité eza polémique loyale elekaka bongo meme ata na sere bajibe na bawera bazakari bande kosala bapolémique oyo bazoloba bafe réel eza kofinga te eza kofinga te mais aza ya question mo bato batunenga babi Moura apparemment banda komona na ngambo wana koya oye okomo défendre sila est-ce que eza hypocrisie wana nauti koloba nongo wana yo ozalaki te nauti koloba ngo anga nalobi nini ke na ngambo wana nalongwaka parce que nazalaka victime ya kokotela sila soki mpe nakotela sila te mais na ngai nazala mpe ya mosuti lelo parce que ezalaka émission na tie tobesoin tomonaka mpenza donc voilà ntango omoni ye naza na scène azopesa le meilleur d'elle nga nasepelaka nani parce que asala makambo yango très aussi par rapport à la fille à l'ego, tout ça, bon, ça m'a beaucoup fait agiter. Et puis, là, ça va poser la série. Au moins, ça va jouer, au senti que ça va jouer. Là, c'est bien, déjà, pour bien avoir fait, ça va déjà forcer d'aide à la santé. Dans ce sens, que ça, dans le théâtre, on a comme son réalité. Il y a un moment que, bah, t'es payé, bah, ça va sauver l'année, bah, théâtre, au moins, il y a un peu bateau. Maman bayini épée babosangi eza rôle parce que abaomonaka atourne ngo mpenza ya solo eza bafele kaka voilà c'est ça tokena ye moko aigle moto akomina bana poba nono rien à dire olobi rien à dire rien ebele rien à dire donc natuneli ono obakisa te po bato nyonso bamoni
nzela na tote na tela max ntango omonaki apesaki mpasi nesengo na mawa na kana uko apesenga mpasi te parce que mamsa abomi via bato mamsa abomi via bato abomi via couple ya bato talaka ntina suka histoire fleur aboko ozonga na mobali na ye mpona nani mpona mamsa parce que mamsa abomi via mutu ozomona yango na mokili oyo tolobaka ya bakamarade olinga kosala mutu mabe to choke na baniveau moko boye ake kolelele mpa nzambe so oshoke mutu akomi na niveau ake kolelele mpa nzambe fo banga mutu wana vino mobimba asali eloko moko boye oyo vi na yo oyebi te nde okosisa etumbu wana tosalanaka mabe oyo ezala osali ndenge mabe aseki na ye alekisi mais so osali mutu mabe oyo etushe na motema akomi na niveau ake kofuka melo abimisi ma ya miso atangisi na se nzambe amoni yebaka retombe no ekosukaka lesila parce que basangana na nzambe ngai naloba yango nde nazalaka mpe na bato so moto ashoke ngai nasekaka mais so oshoke ngai na leli nayebisaka bato ngai soki likambo ekomi eke totraite yango ofimi na yo so omoni ngai na leli te yebaka problème eza te mais soki kaka etushe ngai na motema na leli yebaka ozwi problème. Oui, oui, plusieurs fois bashokanga. Je vous dis bashokanga. Mais oui, pourquoi pas na ça mutu. Mais na loba na passe na yo kaka et comme na niveau teke o choquer ngai na bimiselo ma miso. Nga même atana qui relation amoureuse. Hein? Ceux qui mon partenaire na choquer nga et qui na leli. T'investes une semaine de leli. Une semaine de leli moi ya ka ozonga bi taille comme na moni. À moins que na balance mon alekisa. En vivre bonheur. Mais ce qu'on a tangisi ma miso. Oui, oui, tu n'as qu'à te monter, mon ami. La blessure à battre, j'ai pas plusieurs fois. Non, non, moi je pense que la vérité est ça, pour blesser mon blessé, ça, quoi, t'as mis ce petit maquillage, la blessée. Nga na comprendre nga yo pesa mutu na nga tumandi lelo te mais za mutu na bosola te to bosimbi ye kaka bosimbi chopo libanda za yo solo la te to mento mona na TV na bisona yo mida d'Andrés ese omitangi Miss Lolo to cheka sanitani soki bosimbi chopo bato menda na yo bono na zano na limiso boki oblessa surtout yo zozokisa bato mikolo ngana blessaka bato te tokutana na TV monde ya TV so bokutana na TV boloba mpe kaka na TV déjà tosolage tomonana na TV bongo mpe batala biso na TV so ezaki likambo koloba na bango eza fo koloba na bango na TV otasa motu defo neti donc voilà eza koshoke motu te po eza kofinga mpe te eza vérité changer komoa te non change te nini bango no bachange te kochange ezala fo bino nyonso kochange ok moka azalaka vraiment vrai rebelle. Pourquoi les vrais rebelles déclarent bateau qui la paix? Azala mutal bosso au la paix. Pourquoi? Atalaka nazana misha aigle. Montre les bateaux qui ont raison. Aigle à mon musika. Nga mona musika. Vous avez ndokité par hasard. Ah, nga mona musika. Nga so lelo amina ba travailler na ba te belé ba comme na notoriété ba ko ba ba ko na ba mbe ba te. Ko ba no yo kilanga. Ko na mona musika. So na te loko ko simba te ko koma ate. O mona comment est salamaki awa oyaki te chance déjà na prévenaki parce que ça mutu azotambu c'est na bonne marche voilà na deke roza mutu na tuna mora to moni ba to profiter po azala kata a comme un scénario na e à l'aise na yo kutabila kuta pied levé na yo tabana pied levé mora bonjour bon nga nasali l'émission na biko salela si l'émission te yo za droit manqué te parce que si la na belgi baza ba serre place ba koyoka ne la ka biso to kozalaka c'est ça mon on décréer là ba problème nazala victime à bongo donc voilà on va comment défendre ici mais oui na bien question suka po pe mo za temps ya ko réfléchir mutu sala kana tournage likambuya qui porte parole à Jimmy Mona Lemba c'est quel droit c'est pour proclamer que Jimmy a aussi un combo na parce que il mire famille botati il a ça comme famille botati tant à longo surtout retirer combo ah ben longo est-ce azatengande porte-parole à Jimmy ngai manager à Jimmy ici na lobaki bolongo la comme famille bota so tes droits d'auteur so bo chetembe banda funda bino moko na parquet so qui peut continuer na ba titre na bino que famille bota bozo ba copyright ba o bon ça déjà copyright pour na bino donc voilà il est dans lobaki déjà kamune ne boya balongo la comme la on va créer bango est-ce que Jimmy a combien Jimmy a aso sa musana ye aso artiste asa pe la chaîne ye na moni mikolo ba tournage bandi et tout voilà abi mire
babi miyo yanga mota SB te aza artiste SB pe kobenga ya jouer aza pour la mutunyo est-ce que c'est vrai alonge na kana ka tanga zaki na anniversaire asila te bazali ya ba divergence bazali na ba divergence na bango la divergence na bango ezalaki déjà mais quand baye omoni susu po bango balinga affichement te bamoni affichement te to bamoni affiché nde baye osali mpenza oyo balobaka nini baye koofficialiser départ na ye mpenza mais quand le bâtiment les peut-être créer les problèmes pour na bela après jusqu'à créer les problèmes nini Jimmy azaka sukuna te et créer les problèmes oh Jimmy ya na biso alemba poto na loba na tima ne muno ngam na loba kinga ne porte-parole Jimmy ngande manager ya Jimmy na récupérer kombo wana Jimmy tuna kitero zwaka yo parce que comment les membres za kombo ni betre na kombo ba luka ya ba ngata famille makaya pe simba kina ah famille makaya et simba kina relation ni osala on a pour normal kaka bosola normal ye bosolaka te ndo biembelaki na masolo na bandako alio na émission ye motalobaka wana baémission otala émission nga akenda ndako na ye pam nakenda ndako na ye tokuta na libanda nakenda ndako nende nga mpena na ndako na ngai bomeli mpe bolie azika avandi kita filisi mowakuteba obete bambata te nga nalobaka ngo oyo tosalaka nga de 1 naza porte-parole ya sila te naza engagé na SBT naza pe journaliste ya SBT moi je suis fan donc mutu so azofinga sila nga na ye toala problème te soki nga mosala nga na koya kosala kodéfendre sila eza ya grande na ye na Belleville soki bato ya Belleville bafingi sila nakoya kotake na Belleville parce que ye nde aza la concerné ozomona mais eza bongo soki nakomi journaliste ya sila nde batya des maires balakise na kati église batemiseka aza attaché de presse bongo wana nde nakomi siko kokota barando na ya bakovo ya banani etu ozomona parce que nakomi officiel journaliste ya sila mais ngai aza journaliste ya sila te banazwela yango salaire te je suis fanatique nazodéfendre batravail ya malamu aussi nazosala ozomona c'est ça ema mwana pema mpenza so makambo tournage yango ebandi bainvite antisimo baclaire allo oui